Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance et de la fidélité. Bande au Balandignon sur Congo Winner Télévision. Merci de la bande sur Obozuli Bakoy Rota Biso. Maintenant, vous abonnez. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez pas déçus. Ici, c'est l'information, pas de polémique. Si vous avez une polémique, vous allez voisin. Information à CRP sur c'est l'andam milique de la presse de Congo Winner Télévision. Merci à les dieux créateurs, les dieux tout-puissants, les dieux du ciel, les dieux des prophètes qu'on est pour le dominique et pour notre souffle de vie orphelé. Et salut tout le monde. Un grand merci à celui qu'on appelle Grada Madame Sarah Kabunje, la Cléopâtre depuis London. Merci pour le soutien maman. Un grand merci aussi à ma maman chérie Dorothée Kabouya. Merci mingi. Na kulutu na ngai le boss Emami la mauvais Jean William ba Moïse le sauveur. Je te salue. Kulutu na ngai alino forme sumbiri te kiri to pesi ba mbote belé. Un grand merci aussi au dilon son amon na poto ya tongo kombata samba je te salue mauvais Jerbombemba to pesi ba mbote ebelé ba mbote pe belé na bande konyoso oyo bozana Luanda balobi njili bomoko depuis Luanda to pesi ba mbote mingi njili bomoko depuis Luanda. Merci très cher abonnés. Aujourd'hui sur notre plateau je suis avec un artiste musicien, il y a orchestre Ndonabiso 1200 balobi 1200 contrat pamba pamba mais photo sur langona par rapport à game donc l'homme à la taille S Montréal fondé là déjà plateau mon frère de Diomo. Bonjour et bienvenue dans notre émission mon frère. Bonjour milique de la presse na pesona mbote na batunya so balanda biso na ba palin et puis na miel de son chef de guerre la voix puissante de notre pays. Comment chef de guerre? Oui, chef de guerre. Azobundana miel de son aza leader moro ou azali vraiment na azana force non ya voix de deux miel de son aza guerrier combattant à wenge mesomère bana wenge belé ba ebi makamuna oloba. Combien de temps déjà qu'on n'est pas miel de son? Pas miel de son à 5 ans. Atamo polo ngwa ki ya mbutu ya ki ozonga lisusu wa te na longwa te wa parler na bisoti yebika parler na rolongwa te yebika na betera tour parler yebika congé sabbatique ezara quoi. Ouais. Ouais, évolution très bien. Miel de soie on y va à Paris. Donc le 20 déjà, on a le vrai de miel. On a mis sur Kin donc miel de son déjà le 20 aux aéroports à partir à 10h tout coûte en dernier aéroport. Nandez à la rara. À partir à 10h mardi. Donc mardi déjà le 20 au miel de son. Le 20 JO. Le 20 JO miel de son a déjà un niveau ya Kini na aéroport ba 9h déjà tout coûte en pour nous yambaye donc des à la rara. Disque soukande. Bon, disque na biso préambule. Ils ont marché. Évolution on se zoter la préambule, est-ce que zobeta? Préambule eza parmi l'album où eza vrai, ils ont la qualité, ils ont la chanson à bien, la chanson éducative, soko ki banze muloko la ba make sense donc ba maman na ba chant. Préambule eza parmi l'album où ils ont la carte à marché. Ils obeta bien. Yo attaque artiste musicien, attaque humain, attaque fanatique, sous tambola. Est-ce qu'il y a un bafle ou disque zobeta? Oui, préambule le betara. Ah bon? Oui. Est-ce qu'on a disque on sur sur le territoire comparé d'être disque? Bon, biso to ba comparaison te. Biso vraiment ne to abo to lingara vraiment ko to na to zara vraiment ti. Donc biso to aminka vocaliser vraiment na boulot. Na boulot moni préambule les albums moko boye. On a l'action que préambule les albums moko boye et on a très fort parce que ce que préambule les albums moko boye zaki na makambuté. Mais l'Afrique d'ici doit là miel de son nga ko betangote parce que ça na ba leader ebelé batara munoro a na kin. Ils ont salement Pretoria na niveau Cape Town. Ba leader ebelé ba kinongo fuilu. So na bina tangelo ba komona bango me regretter. Mais inti la autant ba komona bango parce que ba kinda wana ba concert wana ba l'accent ngote mais abiso ba image ezali. Oui. Kaselo que ça la déjà que album Simba, album Ezanatan. Ils ont déjà ton bozo beta de ba concert, ton bat ba senga déjà ba chanson. Donc c'est qu'album eza de na nzela moi bien. C'est ça non. Ce que so tende ti ba mouvement Congo tout ça na ba génération ba mieux de son ba frère no balaki na wenge na bande ko misusu surtout bi ke baton ndeti mouvement na bino beaucoup tsango na mouvement ni. Ah, mouvement na biso. Vous savez, biso pende de tala de sala émission na biso boy. Nga journaliste chroniqueur. Faut na boire appeler c'est pas chaîne mo songolo na tala pe confrère mo be concert mo na tala so na talier penda na sentir ah penda au rose appelle moi un plus. La musique pe il passera bon. Na minute o nana mouvement moto nga na tala. Ah
Papa, donc, mouvement miel les mouvement spécial dans mouvement sur ça n'importe quoi. Bah mouvement nyo c'est ça non bien. Mais na minute où on a envie à rater. Na zana ta envie parce que na ebisio so to tse bango. Hein? Na biso fara. Bah pe matin. Bah peser parce que moni les abeilles les orchestres mon boé. Au to 8 ans et belé à retravailler. Donc chef na mbolo wa mamna loba surtout na kinga kati kuna de travailler dur. Au moni pour na muta comme meilleur. Faut beaucoup de sacrifices. Donc tout ça des sacrifices est belé dans l'orchestre on a sacrifice c'est ça à boulot. Donc miel de soie ça biso. Tout mi pesa n'est trop na boulot. Donc il y a moins sacrifice na biso. C'est ce que tu une des mouvements miel de son, tout ces mouvements il y a des plus qui pomba, tout ces mouvements fabricas pour l'instant na Kinshasa. Meilleur mouvement ça. Meilleur mouvement. Meilleur mouvement. Zobeta pe ba concert, ba disque pe zoyo kana. Na solo no lo mo bon meilleur mouvement. Meilleur mouvement ba on a live. Oui. Meilleur mouvement ba on a live. To ba fanatique vraiment ba yé, ba tout ba sokoli mai ba yé vraiment ndoulé. Ba ta la leader vraiment zo panza teke. Ba mission to za na vraiment to zo panza teke. C'est ça. Oui. Oui, bien que tu as la journaliste $500. Si je me trompe, donc il a 1000. Bah 1500 bouis. Soit à Yembi Nzembo Mora mieux de 100 journaliste à Yemba. Puisque combien tu as besoin de bino. Bien sûr, bravo l'artiste. Mais promotion, tous les jours on tes côté les bisous na banda côté, tous les jours ba clip ya disque été, tous les jours penda mission pété pour na artiste. Bon, mingi no web ça vraiment surtout bana poto. Na web ça bango na ebi ke vena ngamora talanga na Paris na minute au Guilain Kiambi, référent parisien. Au moni préambule ezaki album moko boye batongo bakal trop. Préambule batongo bakal trop parce que batongo bakal trop. Par rapport parce que ça meilleur album soko ki ba chanson lokola ba secret d'amour. Hein? Ou ka ba chanson comme miel de son azolela. Nani ya koti nelanga nanga bukelinga mbuma koti na cuisine nanga. Donc on a ba chanson mo boeza ba chanson mo éducatif parce que moni le biso to yema ben salité té. Tema ben salité té parce que au moni musique on ndenge kendela lelo. Hein? Musique on ndenge kendela lelo parce que na côté o komana na komisomba mako. Au moni succès ya le roi vendre la terre. Et ko pesa na gauche et ko pesa na droite parce que belé o yozolo bana bazabi. Ebele ba sali ba siksa ko ti joati bazap ebele oyo ebaki ba sali ba siksa ko ti joa bazap siko na minito bazate donc succès za le roi vendre la terre non singaka na ba mourir la bonne musique ba pesa miel de son chance ba pesa étant na minute o to na système ya pondo likolo misuni na se donc moni mambe beleza robomba matorolo banonti torolo banonti donc en plus tout ça déjà na préparation et album na biso Tribune album o vraiment bat baroye ba face B à miel parce que face A ezaki déjà na préambule face B baroye ba miel de son vraiment eza vraiment na katia Tribune c'est ça bien peu toyo ka ba de jomo bayembi na Tribune noyeb ça vraiment na ma bébé botuli na London Hollande biso na bana Luanda na bana ya Paris na batutu ya monde donc boza décidé parce que ba yo kanga plus que préambule oui la préambule imbagi nzoto nanga ezali bien privé na yo pusana o mona ndenge na koma esika na tona première position Gary Wele oyebaka na bate korabi tumba bambanda po na yo Shigito Galiano Blanchard Kipata wana vocal nanga préambule ouais vocal nanga préambule wana vraiment donc nabi ba ser na ba parler balinga ngo mingi ba sepeli avant oya epande on a biso miel de son ozala na mouvement de rêve mo rivar ki ngande na zabu attaque musicien funa beta na mouvement oya président ngana la na mouvement mon na rêvate ngaza na mouvement de rêve ezati nga vraiment na la na misa simandako donc tina lobaka je suis façonné par miel de son mutasalinga
tina zabou parce que lelo oyo au miel de son pesanga et l'équipe billet avion lelo o nakoma ozwa chance ya okuta net na ba PDG et mamila donc eza ba opportunité moko boy o lelo ba musicien belé ya ba sima parler ba olukango mais lelo pe nakoma père mon na quelque place mo boy nakuta un peu na musicien mon songolo aibi vocal nanga donc et grâce à miel de son. Alors ce que vous avez parlé a inspiré yo otala nani poko ma musicien ngai vraiment m'inspiranga vraiment na musique na biso ya Congo eza Weranson eza Bailo Kanto nayoka mwa mokeve nanga Suzuki Luzumu donc nasuki wana on peut ba pesa parce que bazali ba chanteur oyo batika banzela nde miel de son tika banzela na wenge musique maison mère oui. Il va rappeler beaucoup de la télé ou la net artiste musicien collègue nous moi zoyemba au senti pe ayembi ma be réaction là. Ah réaction nanga na mona ndetika nga mona mabe. Oui. Réaction nanga ne na bo na mona ra ndetika so na pembeni ndetika na théâtre gifle quoi. Parce que moni boulot faut ça la ngo bien. Boulot so ça boulot no bien. Nzela nyonso ezala ouvert quoi. Ouais. Alors, ce que la musique à Congo, il y a des artistes et musiciens, surtout au Binde, tu as des princes. Oui, tout le monde n'est pas président de miel de son. Surtout que tu sois président miel de son. Apporter ni la musique à Congo. Où il y a des gens qui étaient grâce à président dans Yende Moutaye. Ah, oui, non, oui, ça miel de son à salé belé, parce que surtout bito zonga na sima. Oui, qui ba chanson le roi Clet Kabea. Et ça ba chanson moro donc éthique éternellement. Ni nous a quitté la musique, oh ya ya qui non la Clet Kabea yembaki à s'imposer. Na miel de son. Ah, miel de ça salé belé, et belé na wenge, et belé. Nalingi ozala molongani nanga mosusu te chéri okomisinga kiwele mon bébé nasala nini j'ai devenu fou chéri ma yo mokonde olobaki nanga bapara na balinganga na bolingo ivi matondo bayebi noblesse a motema mwana moto kedino ya milesone mimi alelie e salema seboye ya banzela moko na musique na biso na Congo na ezalata c'est moi voilà pena ba guerre na bien filet miel de son orchestre miel de son orchestre bien filet guerre aussi là miel de son a ça la jamais guerre na bien filet parce que bien filet a pesé bien filet a yembani na miel papa mutayemba tika ba prince na mboka bete des disques kanga miel de son na niveau ya bien filet na niveau miel de son te oui oh non episode on a des disques na mboka oyo kanga vocal nanga yana valeur koleka ba chanson ya bina filio oui Darli limbele soupe ebi makambo na oloba Darli limbele molati ici Darli limbele ebi makambo na oloba ko mikolo na ya mawele kido souci bonango ko disparaître do dembeza bonere bongwani nde male anga bolingo ezalaka na décence so balingi opesa normal so baboye opesa normal je n'arrive pas à dormir Dieu c'est qui a joli kinkela gotie kidima j'en ai assez bina filo koyemba boy bina filo koyemba boy nzela o ngana okende o e omoni nzela o nayoki trop nayoki ba Serge Mabiala nde na otoye biso ya lokola tala oye kotimola mawa na ndako nanga mobula asase kozali oye lisusu ko partager pizoli na boloko oyo bolingo na yo ezwanga andi business Anderson Magi Vova anena tingi Eric Mayemba ngana emeko kitanga o comprendre ouais yo nakesu wapi siko nde ozoyemba boy papa nde ozoyemba boy yo mo ce que vando bike est-ce que peut œuvre oyo talent oyo et bon marqué pas mieux de son ne le kata mouvement modeza ki talent na ke na s'imposer ngokuna et rivaka neb solo mo boy eloko ebo mo mokili apprécier na vie faut la patient nazana massa mo boy nana massa nanga mo boy massa nanga Gérance Malumba na pesi mbote place azali après ça un concert trop alors ça na vivre mutu faut la patient na nde nini ata lelo o ba mère na biso na ba palin
na ba père na biso omoni babozwi mususu ya lelo ekoma père mona mwa pasi bandako mususu mwa pe lelo to mususu pe damas ezate mais mère amelika ngenge mais ezana momi mususu okutani na ye journal no libéré te akena pa ba masa na fandi abike ninga bo milique de la presse sur la rafo donc na vie mutu faut à la patient parce que bakenda mako balekana museleketa kenda mbangu aleka donc c'est ça vraiment na vie mutu faut à la patient nga na vie arati nazaka na miel de son naza fidèle na patron nga parce que nga mona yebi makam o patron nga lobe na nga mena ko loba on a télé. Alors ba production eza comment vous avez ba production na retour ya mokonzi donc na biso ba production ezali ebele on a autre biso ka ok to na système pondu likolo misuni na se mai mabomba mabaloba ngote poso na komo loba ngo ata nga boso la ki mwasino o pele kabelo oui la ki mère obise pena kende na bona pelo kabelo bon et comme ce qu'au journal ngo kabelo ngo oui non te mère osilika fort basala surprise donc basala moi c'est surprise bisope miel de son sala ba fani surprise mais baka tribune ezoya vraiment avec force parce que na tribune nde na lobaka ke ba omona biso na face B préambule ezaki face A parce que ba royoka ba vocal ya kilelo banzela parce que lelo oyo musique yango ebele balobaki lobai trop tout le monde bango déjà bakoti mukila bazela biso na tribune. Merci mon frère siko onde tozaboye yumo so o mitali musique congolaise par rapport ndenge zalaki ndenge zalelo évolution bino pe boye évolution musique congolaise c'est toujours likolo bizarre na ghetto nde bandeko baloba pour nanga na mona musique congolaise ezokende liboso parce que omoni liboso ezalaki moi passe obeta ndeti na Europe wana mais lelo ezosala bien komona bandeko na biso ba congolais ba okebeta kuna donc eza déjà révolution déjà bien nde bandeko na ba kobeta na Europe bino solo bino lo roté ke bokoki pe kozala na production mo libanda mboka ba dida sarenezana ba new arenezana bozotala nde bandeko so ba betelo bele bino lo roté na biso lo mo na zongeli so lo ko na o comprendre te sens ni na lobela to na système ya pondu likolo misuni na se donc omoni milique de la presse to système tan to lo baté tan parce que ezana bébé ezana belé lelo oyo oyebi bango bien bata empire du mal donc bazo bimisa force mo boy mais bana mo ba faux chanteur oui bana mo ba faux chanteur baba faux chanteur bana nzela banzela wapi mie de sosala banzela na ebike venanga Roger Badjogo abi makambo na loba mie de sosala banzela nanu basala ngote ozana relation nini na ba musicien ya Diplique misa Diplique na sola na masa na raisa yemba vocal tu reste dialogue te raisa masa na raisa na sola na bien na sola na Glory Bass moi na suka ya mama Elisa boy pas Fabrikas Francis Solo na PCP bambote place azali Francis Solo boy pas bina filé na motuti kuna boy pas Ibratorial na camarade na mo animateur azana donc Brice qui pied azape moi na changu boy pas Héritier Watana be na motuti 5 ans pas mieux de son concert inoubliable pendant ya munene obete zaki concert wapi concert à munene na ndoza siko c'est 50 concert eza inoubliable eza concert munene ou etikala to pusana boy eza concert Nebsolo omoni belé ba beta pe ba concert on nga na tuni concert oyo beta ya munene et pas mieux de son concert ni oyo beta beke banana zaki pas mieux sina na zabu concert na ngapa ya munene ya valeur za concert intel concert de beta ndete par exemple na Kingasani tantôt na Gombe tantôt na Matadi soit na Lemba bien na Kasavobo concert na munene za concert ya Sidaf oui
concert nanga monene eza Afrique du Sud parce que eza concert mo boye etikala gravé na mémoire nanga. Siko banda obeta Afrique du Sud wana ti lelo bovanda baninga miso kwenda vutuka mena kwe mo sope bini mo botali bomo na teke baninga bolo ba peteke aba question ezo gagner biso. Non, qu'est-ce que c'est voyage Kalaté a déjà orchestre César en Espagne. Oui bien. Bon siko le solo ne obetela. Biso to ba tant. To ba to loba ti to leki na TV to lobi non. Mais de son attend. Donc biso to un système à tant. Voilà, merci mon frère, tu reviens biso na suite émission. Tu nga ki tozo sikoyo ba programme ya mouvement bo répéter à jour nini li répéter la wapi ezaka coulisses en coulisses bizarre nango répétition mo public. Bon, pour le moment, la voix puissante de notre pays, Miel de son chef de guerre, Azagi bon niveau Paris, to bande répéter vraiment à coulisses, nama tongé sur avenue Bokuma, un espace royal, to bande zalana chaque lundi. Mais ndenge leader azozonga boy déjà tozonga la séance na biso de répétition na les chalets, tozonga wana déjà chaque jeudi. Mais dimanche le 21. Dimanche à le 21, na bengi si vraiment. Bamouré, il y a la bonne musique. En plus, na les vrais des miels de son, surtout bana njili, bana kimbanseke, bana masina, bana lingwala, obolinganga, massa na mino de Jomoyeyo. Tout le monde en a 16h, na espace les chalets, dimanche le 21 car oyo. Tout le monde en a à partir à 16h. Donc, wana eza semi-concert parce que koya mokonzi eza le 20. Le 21 wana tokutanana et ça la bien quoi. Mbote no rapidement. Mbote nanga liboso na kopesa na le président Roger Badjogo na kopesa mbote nanga na garçon trop sire Mira Auto. Pourquoi pas Arlimbayo, Arlimbayo en direct de Paris. Je reste le zolo 10 000 aspects. Blanchard qui part à Trésor Ngango International, ma bébé Botouli na London. Mère Debs Trocadéro. Nabo Sanité, Guilain Kiambi, Pasteur Gérance Malumba, Thierry Reyo, Chico Ngandou Mabele Mame, Dido Afande, ton hôtel à Bongo na côté à Brazzaville, Charlemagne, Massanangai, Ziko Matumona. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, Bato Bangba Benga na 085 079 42 33. 085 079 42 33. Merci Massananga Mili qui n'a sepeli fort donc Babi Boende zalara vraiment donc il faut roumer là donc il vraiment aux ça mon salon vraiment n'engé sengeli donc n'abord que le cas flair. Je vous en prie mon frère. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci Banderono Sobotal Biso partout dans le monde. Merci à l'international Jirens Fundu Papa na Kenaya depuis Paris. Puis c'est la Biso Pembote pas Christian Boulou Mackenzie. Oh Drembo Mabenga Christian Boulou Mackenzie. Bambote la Bino et Beleng. Merci aussi à l'infinitif Gilles Vassimba célèbre Star Angeli. Tu peux si Bambote Mingi, Bambote Beliona Benda Ifo Koma na Kulutu na Jirbomba Odilon Sonamon na Poto Tongo j'étais sali. Tu peux si merci Mingi na Venangaye. Alem avant aller sauver depuis Njili Yaya Lobaka. On veut aller avant aller sauver Yaya Lobaka. Yaya faut Loba. Donc Yaya il faut Aloba. Yaya Alobaka. Merci Banderono Sobotali Biso Mukolo Lelo. Ce qui est ce massi à Zongité, Ngana Bino, Tokutani Mikolo, Ezo ya restez branché sur Congo Winner Télévision. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.